na biso tozana mbala oyo babengi yango mbala lang. Tomate na ngambuma na litungulu nanga na ai na ndembi na masika na ngai bila fumbwa na ngai eza na ba légume oyo narotia na kati naza na tomate nguma namba niki te yango awa sikoyo ekomi ya konika basi baniki yango na machine mboloko na ngai yango L'émission Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Mote Balandino, c'est l'émission Moseka Malheur Moderne, bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène à Kinshasa, République démocratique du Congo, plus précisément à Mongafula, là où nous avons retrouvé maman Mélanie, qui à l'époque habitait à Bibois et qui nous proposait des vidéos dans notre restaurant social et également dans un cadre privé. Voilà, donc ici le paysage que vous voyez, c'est le lieu où elle réside actuellement et nous avons été à sa rencontre pour découvrir ce qui était le Sampu Sampu. Voilà, je laisse les personnes lingalophones suivre la vidéo en lingala et je viendrai à la fin, en conclusion, traduire les propos de maman Mélanie. Maman na biso biso sampu ezalaka nini? Nasepeli makasi mpona mutuna wana bato bamitulaka sampu eza makasi ya mbwenge. Nazwaki mbwenge nanga na loni ntango mbuli ezoya wana na loni mbwenge. Ntango na loni mbwenge nze eboti sampu. Makasa oyo nde tobengi yango sampu. Makasa oyo nde tobengi yango sampu. Makasa oyo eza très riche. Soki ozobuka mpona kolamba babuka ya makasi te, obuka kaka ya pete. Obuki ya pete okatikati yango olambi. Eza très riche. Eza riche. Mwasi awale soki mwasi azomelisa soki alia yango mabele eza na vitamine makasi ndenge eza boye. Voilà, donc nous arrivons à la fin et je vais expliquer ce qu'est le Sampu Sampu. Le Sampu Sampu est un légume vert issu des haricots œil noir qu'on appelle mwengi. Voilà, donc ce sont les feuilles en fait de ces haricots et maman Mélanie, elle avait juste planté quelques grains de ces haricots là, donc, et
ça a donné ses feuilles. Donc on cuisine les jeunes pousses qui sont encore tendres. Et donc c'est ces légumes-là qu'on appelle sampu sampu. Voilà, le mystère est dévoilé. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner si vous avez aimé et activer la cloche de notification afin de ne rien manquer. Soyez richement bénis chez vous. L'émission Moseka de Maloya Moderne vous dit à bientôt. Et Sanguevent vous propose nos poissons du terroir qui grandit et pêchés au grand et majestueux fleuve Congo, plus précisément en Mbandaka. Donc ce sont des poissons congolais de père et de mère. Ba papa ba maman bandeko, bo lembate, bo somba nzombo mongusu, bambisi oyo, ba pala bango na maman na bango azali congolais. Bo benga na numéro 082 63 55 805. Pour na ba commande, pour na koyeba talo, pe pour na koyeba esika nini mbisi ezali. Nous pouvons vous livrer le poisson, donc n'hésitez pas à nous contacter. Peu importe avec quoi vous allez préparer ce poisson, il sera toujours excellent. Goût! Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui parle l'émission Moseka de Maloya Moderne.